je suis sur l'avenue Sport. Oui, c'est bon, on a la commune, il y a Kassavou précisément dans la direction Gambela. J'espère que bon, on a un grand marché, et bien on a marché Gambela. Tu as maman na foule au sang. Foule où tu vois. Parce que on a des biso ba Kassava tout ça la salon. Oui, on a zara on a bana Kassavou moko news Kassavou. Na pesi maman président Philippe Lou ba mbote belé. Tout ça la salon chaque samedi. On va balayer la réserve à Nîmes. Ni tout ça la salon au bongo. Bah c'est une news sur Bakanisarande ba ya ko boire ngo awa. Or ba salité wana to kangisa mo lu ka bisika ba ke na ko boire ngo pour que ba inondis oyo ezalate pour que insalubrité oyo ezalate na kati ya commune Kasavubu. Donc nebi que notre bourgmestre vraiment azo bundaka na ptindaka biso na tindaka bandeko to sala ba salon na biso chaque samedi. Mais nebi te so bourgmestre azo courant ya ba salité oyo ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso. Bonjour, bonsoir, Nabala Nyoso ya biso podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Et ma kikebe entre Mali la plus cool de la presse, mais ça comme bien à la Morado à l'Afrique, toujours na milliers. Donc oui, j'ai beaucoup de émissions dans son remercier. Ma boss na biso, mon boss Ronnie Malunama, mon boss Yannick Malunama, sans oublier boss Checking à Londres. Pourquoi pas remercier directement notre maman, mère boss, maman Laura Chou, maman Laura Matuila. Voilà, la saluer mbalamon, famille Matuila, Mabissé Rosalie, Bambote Belé. Pourquoi pas remercier sous bateau bazar vraiment. Ce qui est mission et Koti Batali. Bané banekilo na suka ba liker ba commenter vraiment on a pesi nous mbote biskal sur bozali ba diaspora bana poto bana partout dans le monde ya biso podcast yango chaîne des actions et souvent rapena pe bana bitiki to na ba orphelinat to pesa ramo bilo ndenge zala kaka donc bandeko ba linga bali na bana etiki bo isitarte bo contacter biso na numéro et ça na bande de cash na vraiment ça makopa mon labino. Voilà très chers amis internautes, j'espère que bon déjà bisika nazali. Je suis sur l'avenue Sport. Oui, c'est bon, on a la commune, il y a Kassavou précisément dans la direction Gambela. J'espère que bon, on a un grand marché, et bien on a marché Gambela. Parce que marché Gambela, et ça bon, entrer dans la porte, on a bon, on a avenue Sport. Parce que ce hôtel avenue Sport et bandi dans la direction de Sayo et que nati bisika au souk dans Gambela. Pour le marché Gambia, un grand marché, moyen de continuer sous l'avenue et ça vraiment. Là, nous avons l'avenue, nous avons découvert l'avenue, nous avons l'avenue sport. J'espère que nous avons déjà bien macadamisé. Parce que je trouve qu'à l'époque, l'avenue sport, ça a été en fait. Dans la diaspora, nous avons été sur Elle Mara de la presse dans ça. Vu que tu fais la radio, tu as CPLA qui bongo, na tambola bongo na caméraman ngai Josué Mungu oyo ozobilili ya lelo tozotambola naye atouti depuis avenue sport banda direction Gambela donc de scofer Chaba. J'espère que bon un mouvement qui toko ben donc oza mingi peut-être un quartier commercial avenue commerciale bon mon abino moko donc mutu musoro zala même chose makasi vraiment ya ko quand la grand marché a reçu quand nepeka ah ce moi loro na accueilli au mon abino mon papa ma motel puis ba na venir sport pesa non parce que place où to ça aux arabes mingi na mouvement bato wenze ba utara place ba plusieurs communes bana ba utara changu bazali ba ya roteka na marché Gambela ba utara bipai na bipai mais l'autre ça trop basé vraiment na makambo tali marché Gambela té donc spécifiquement itinéraire mo explication place aux arabes na circulation beaucoup plus na moi na butu so ya au mon apena calme parce que on a déjà bato ba terre na ba wenze ba kei circulation za rapena calme ya mo abe pena ba ko sala ba côté mingi ba criminel ba ko leka côté mingi ba ko boto ba moto vraiment makambo wana na bi que avec le temps et aussi là non donc voilà tout là que ça veut vraiment avenue sport yango avenue sport kitoko nous sommes la commune à Kasavubu ça parmi la commune minene au pesa vraiment fierté à notre capitale notre mboka notre pays disons dans notre pays notre capitale nous sommes la commune à Kasavubu ça moi qui la capitale na biso Kinshasa et ça commune très propre au monde avenue mais ils ont macadamisé le coup de chapeau de notre président parce que grâce à plusieurs avenues comme une prince oh biso doit battre prince recotera awa mais le prince est côté ils ont même avenue et qui n'a vraiment si maison communale il y a cadre commune à Kasavubu donc ils ont avenue principale de Soukarana Gambela à propos il y a
grand marché ndenge etongama wana so wanda gambela za kite ngeke considérer penalty presque ça parce que la peine minga kasavu bandi banda sayo et kendati presque à Savoie. Donc j'espère que tu recommandes déjà vers Chaba dans le tour visiter la bisougra avenue to boni côté za pena kitoko makasi za propre mo banda kwa sike tongami ba makambo beneza kitoko makasi na bise bino mo copie pa balo eteka ma bandi ba oteka pour place au pena so tie commerce na eux en limite retour bilo là ba maison à boutique d'habillement et salami donc moi changement pena ezali na kati ya kati commune Kasavubu na Venue Sport donc a to bi les gens vers Chaba to ba skoni ne bomba mi wana na yebi ke to chité na biso na asosa donc to banda ngo banda Venue Sport bana gambela to ke ne chité sti na asosa ba commentaire na bino matin vraiment bossé la biso ba commentaire de ba découverte bonito c'est la bino bossé la biso ba commentaire na ba quartier o bino bolito ko tarapo na osepelisa bino donc vous allez sur émission Koti ça les commentaires vraiment na kati émission wana soit au bengi biso na numéro za na bande de cash to au komeli biso na ba numéro za na bande de cash parce que ba numéro wana to tango pona bino ba bonne biso to tango pena pona bino pour ba remarque bo banga raté pour contacter ngo ils sera toujours disponible donc on appelle ça pona bino voilà donc on va toujours on a toujours les cabons dire soit Chaba to côté ce qu'on a Venue Sport entre Chaba na asosa bisika auto que chité na biso bon mon bino mo pour activité et ça m'a toujours quand na bisaki bino avenue ça toujours propre très calme donc voilà bon mon bino moko donc toujours na macadam moto zanga ba moto ba mo soso pe bazanga mboka te la zone nyonso la capitale moto ezali bon mon bino mo ba construction ba église minene vraiment etongama na Venue Sport minga oloba ku tezate ba commentaire na bino spécial découverte to ça bino juste ka Venue Sport pour to like sabino Kasavubu eza parmi ba commune penda eza minene parmi ba commune vraiment ezala rapela mutu nyonso aibi ke Kasavubu sofa na Kasavubu siko za mutu makambo to za mutu mbongo voilà et là bela bongo aibi ke bana Kasavubu bazé belé donc bon diaspora bana Kasavubu bazé belé neli ke osepeli vraiment na découverte na ça na Venue Sport to qu'est-ce que yo depuis Masco Sport vers Asosa en tout cas les arbres tout musu pe soki azana ko secteur so azuma photo mo akanya ngi sai mo top moto sai mo video mo Rondi ma pete eza Kasavubu la place oyo ya kitoko makasi to ke contrôler pe soki asosa pe zaka le roi Chaba parce que kolongwa na biso gambela tito comme Chaba to mona ki kitoko malgré ça eza pembe na marché mais propre très calme to yo sala constamment to bana lisusu banda Chaba kitoko comme asosa to kotala pe soki ezara ndenge to mona la kuna gambela vers Chaba te ba pe soki Chaba vers asosa ezapeka kitoko bon biso lolinga mingi ba commentaire na bino bona na biso ba plateforme et tout boke indépendant na page Facebook ou s'abonner na biso podcast OK na TikTok idem ou s'abonner directement on a ni biso ti na YouTube ou s'abonner directement et puis ti na Instagram et on biso na plaisir tant que tsara ba bibili na biso ba élément na biso sur moi j'aime na bino moi commentaire na bino vraiment yango motivera biso voilà tu as toujours na Venue Sport j'espère que tu es bon mona donc toujours bima déjà vers Asosa vous avez dire so déjà quand on bête dans sur Asosa ça là vraiment découverte moto suka na force mais so nzamba bombe biso beto ngadu bandango penata sportif qui ponza pour ça la pena qui tombe gros to japena terre ko la Sarabino qui toko na ba commis presque tout
ne ba donc là to ko bisko na direction ya kata na ngambu kuna to moni bo za kuna du sérieux de chiter très cher à mettre internaute moni salité wana to ko tika bongo te to ko mana tout an to ko uchi wapi très cher à mettre internaute ah za pembe na maison communale mais poubelle belé bo dans notre traversée tout place en au monde très cher à mettre internaute c'est pas n'importe quoi diaspora so na ki osa découverte to ngala balanga te fou eza la carte de découverte quand on découvrir sous maman na fou la saranate la carte de Bubu principal non loin maison communale je ne sais pas Bubu moi na habité ce gouvernement moto est bien mo peto chaque samedi salon gouverneur message presque tout ça vous a commune mon ça commune mon commune la propre salité la carte de découverte au sala toujours quand à son service quand tu as chité tu as maman na foule au sala foule oye uchi wapi parce que ngana yebi biso ba kasava to sala salon oui ngamuna za na mona bana kasubo moko news kasavubu na pesi maman président Philippe Lourd ba mbote bele to sala salon chaque samedi on va balela rezala nini ni to sala ba salon bongo ba sete nyonso bakangisaka nde baya kobwaka ngo awa or ba salité wana to kangisaka mo luka bisika bakenda kobwaka ngo pour que ba inondisi oyo ezate pour que insalubrité oyo ezalaka te na kati ya commune ya Kasavubu donc nayebi ke notre bourgmestre vraiment azobundaka ndapitindaka biso ndatindaka bandeko tosalaka basalongo na biso chaque samedi mais nayebi te soki bourgmestre aza courant ya basalité oyo ezali parce que bato basala basalongo nde bazokoka même pas kolongola salité bamema bisika bamemaka ngo wana oyo ngana toyebi te très cher à mettre en note salité boye odeur ezobima oyo eza direction principale donc avenir sport aussi virer kuna commis maison commune ça quelque part même pas on même pas 3 minutes pour comment tant on va continuer le cabo ba mona full hôtel la li message à partager Kasavubu eza commune na salité te Kasavubu eza commune oyo et bimisa président Kasavubu eza commune oyo bato bele ba enviera ko ya ba ko ba Kasava mais ba komba ba Kasava ti ba le venir ba Kasava ti ba Kasava za ba tu ba bota ma ne grandi c'est comme ça mais lelo yo fulu et komi bona ebité na ebité na lo banini bana poto ba diaspora bo sa ba commentaire bana Kasavubu bota la salité yango to sala ba salon oui c'est bien bon mais ça a été sur le salaire ba ya ko tiango a mabeka yango wana de ba kontamboka ba luka vraiment ko biso solution pesi oyo balongo elanga biso ba sete lo bwaka wana ba ke da bwaka biso ba nika ba fulu wana auto yebi boyeza ki torote boyeza ko créer ba maladie toujours boye typhoïde to dongo zo mataka na capitale malaya ko lobate et comment le bonjour bonsoir donc mingo lo bezate ba commentaire des bino bo sala ba commentaire pour ngana yebi ke biso bana Kasavubu ba Kasava en général to sala salon chaque samedi mais salon to sala ndé ba saiti ba ko bwa ngo awa oh boyeza ki torote et puis place za lisu ya Kasavubu asosa direction ya Kipwanza bisika au stati ya président je sais Kasavubu ezali bisika o eza pembeni nous la maison communale je sais pas ce qui eza boye ba konti ba mona ngoto ba mona ngote na bité pour eza sentiment mo ba tika fulu ezala pour la visibilité ya salité la Kasavubu to nini message aussi eza partager pour ba konti ça la bien lelo ba kolongola ngo mais le gros la déjà ba message ko bwa ngo ba ndoya nango kaka da fois ma régime oyo fulu ezala sous ate ngala be place ezala ne garage ne biso na kosi bana poto place on a mis tout ça qui a bande bano ça va misana bango mais le comme fulu bwe poani passe ne passe pe mawa eza passe pe mawa bana Kasavubu en tout cas ba diaspora ba Kasava ba kenami kili tongo oza parti de l'élément mon na Kasavubu ndenge komi biloko boto eba ngo à l'époque na babumbu ba selemba wa biloko ba fulu bo
Boli misanga bana bumu selemba na lobi kaka na fingi bino te to yeba ngo bongo mais ba kasavubu biloko ezo mérité te fulu na kasavubu e bana te kasavubu fulu e bana te ezo bana te en tout cas ba ndeko ba ko luga biso solution o ba longola po na bika ta ba longoli yango lelo vu que déjà hémorragie koti régime e koti ba nozongi sango ka so ba longo ba fulu ba bisika ba sala ba salongo afu ba kasi yango baluka mwe loko moko boye batia awa pour que pénaliser bato ba ko boka fulu awa ba boka lisuté na bike biso moko pe bana quartier na butu système ka ya butu tali gauche tali droite muto ato viser poubelle o tali gauche ka bongo na bimaka mwe za na kine sala maka trop eza pasi mingi pe mawa komona mlora boye na capitale na ba commune eza ba commune ba lisu ya Kinshasa poubelle à boye et celle qui torote ça n'a pas si dans son salle peu découvert sporté ngana e batege et salubrité ça makasi à côté poubelle ça à ma donc pena cameraman en attend azo bilili bon ça va commentaire to ça on de ça la rabo zapper na noter na za bon se pelisabino merci beaucoup voilà bandego ça pena parce que on a cassé pour ndeko mismo sortir boye. Dans les vidéos, ils ont partagé par l'autorité de Mboka et comme le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, et comme le vice-gouverneur, Edi Yeli, et comme l'autorité de André Congolo, Bourgmestre, la mission Kassavou, vraiment. Et puis, pour l'Oyo, ils ont bosso l'école. Dans les bosso l'école, Bana Bazo Tanga Awa, Bana Bazo Kourasouté solo l'équipe Mingi. École Oye, Ben a combat les messagers. Depuis que l'école est mise presque battu, belé minene na mboka na biso. Bana bazo tanga ave bana bazo la tanga ba kashine. Très cher ami internaute. Ba konzi. Boluka solution pour na fulu o elongwa. Mo konza mboka zo boya bo soto. Mais bo soto zo demeurer toujours dans notre capitale. Na habité sur ça qui ndoki to pesa ni to so yebate. Nazo ebate parce que poubelle boza mon lili bisika saité zali ndoki azo tambola ndoki azo loka bisika bo soto zali bandoki bazala bazo régner bazo ko envoûter bazo dominer bazo bina bandomolo ya butu et ça linga pasi makasi ko mona Kasavubu e komi na niveau oyo et puis wapi na ba direction za principal le rôle la sosa na avenue sport on se retrouve même pas 3 minutes dans la maison communale. Oh là là! Tout ce qui n'est pas dans mboka oyo. Na makamba boye mokonza mboka zo boya. Na makamba botolo baki ke salongo bandoko salama chaque samedi oui. Et do salama. Mais changement zalité. Tout ce demeure toujours na salité. Place au bozo mona o solo eza awa bandeko. Ngaku tuna za boye na supporter ko lo baboye. Tana olongwa awa na oke memwa milika mai. Pour eux, ils ont encaissé malade. Ils ont encaissé malade, bisomoko. Pour nani bosoto. Et ça n'a pas si mingi hein. Bana ba ta classe ba victime. Ba sibi ba conséquence moko boye. O bango ba sana problème na ngote. O bango ba otanga ba ba minene. Mais bana ba ola te ba kashine niveau solo yo. Ezawa bana poto bozo ko na sango ba diaspora. Bakasava bakena poto kala. Maître Ige choquant. Ta Kasavubu nde komi. Mi amore. Mama Matun Koti. Matuila. Botala Kasavubu na bino ne komi. Mama Lorachou mère boss. Kasavara Tongo. Dans l'avenue sport na chose de commis. Tozanga maloba koloba. Tolingi ba kondiba luka solution. Bakata régime oyo ya rezoira ba fulu o bandi bandeko ba sala ba salon par-ci par-là na Kasavubu ba ko sangisa ngo awa. Ezo sala ki torote. Na binicho eza ki Kasavubu sala ka salon, eza sala ka te compteur à 0 ba compteur ngo ke ba sala ka te. Parce que tout ba mona biloko boye ba on matin salon ngo sala mana Kasavubu. Ah salon ngo salama. Ah bilili bi marade to mona bilili. Ma pe passe.
ça boye. On les a rentrés à côté à Kati, principal. Ba député ba les gars dans la sauce à eux. Ba conti ba ko les gars ah, ba autorité ne so ba bin la sauce à eux. Est-ce que bazo mona foule auto ba mona ngote? Bazo boule nini, bazo kanisa nini pour la solution longo la foule eux. Eza pasi mingi. Na biti na moko so biso to ko bandoki biso nyoso dazo comprendre te poto lingi salité. Salité za bondoki. Se biso to ma opumbu na mboka, biso to opumbu to bandoki. Pour ça normalité. Bolongo li foule place na botiki propre oui. Mais bon ko créer salité place moko bon. Ouais ça place ça la visibilité. Qu'on les place tout. Ah ouais ça la maman la visibilité. Parce que mutu nyoso ya na maison communale. César aya munene Christ roi ya mwana diagonal. Nebi ke bana maison mère nyoso ba bana catholique nyonso. Boyebi likamo na oloba. Paroi sabilo ya mwana Christ roi. Nzela yango yo asosa. Mais fou le salama a. Ezo fa na ngo pezo lamuka pezo lala ezo lamuka. Église pe yango yo. Bozo mona bino moko. Plusieurs églises pembeni pembeni puis na ngamu pe bato matala na te batera ses allées. Ozo mela mo bière, ozo ka solo. Maladie to maladie. Ozo quoi qui c'est maladie? En tout cas, ba konzambo ba soki message comme libino okosa malamu, fulu oyelongwa et puis place oso botiki ngo ka vide. Bato lokola bazaka na likanisa ko tshaka fulu ba on ro boire kaka. C'est plus mieux soki fulu o elongwe mo eloko mo ezala ah pour que kata bato ata mutu na position ko tia fulu a chate nebi ke bato ndako ba ya boka na bango na butu po ezango ki chasa bato ba boya perte bazali bato ba boya dépense bazali azo mona pa boka ka fulu pa mutu matiti 2000 eleke bele bala bali lipa ako ya ko viser ah après to ko ganga ba kontambo ko bote biso likambo tozo mo ape mboka biso moko to linga mboka na biso te so to linga mboka na biso ngeza boete. Kasavu be comme solo, kasavu comme salité. Bato ba komi musu ba seka ba kasavara. Bana café ba seka bino hein. Sonia. Mamingi. Et aussi ça va maloba mena aussi la maloba te fiki na journaliste na koloba kaka. Poto mesana koloba. To luka bato beto tuna. Fulu oyo bandero bazinga zinga awa. Babe tano liso essaye après combien de temps? Maman za awa, maman elonge mona na ngote. Bonjour maman. Mais le bon on peut un message important. On peut un message te. Mais on sortait à côté fulu. C'est de plus de 1 mois déjà. 1 mois déjà. Si vous avez vu que vous êtes à côté, vous avez encaissé malade, vous avez pendant 1 mois. Déjà, mais vous avez dit que ça, vous avez lobby à la bataille. Si vous avez dit que ok. Merci beaucoup. Oui, nous avons lobby vraiment. Donc, nous avons lobby qui n'est pas annonce la biso et nous avons lobby qui est coma qui a ok. Et ça, batu ba sa la salon, nous avons ko boire a. Batu ba sa salon. Eza mamingi. Eza mamingi. Boki commentaire vraiment on ne quoi sali malgré pena boy na pena ko sa commentaire mais c'est important tant a betika a détailler ka ke bato kin bo peto ni ba yaka nango de confirmer que bande ngona biso ba longola ka biso ba salité bisika to sala tongaki message à partager ya on te qui tout ça découverte au moni yango to commis maloba oyo et que ba autorité vivre vraiment maloba ba simbiango et que solution ko zoma vi que eza sa commune Kasavu eza la place principale non loin de la communale non loin ba bureau du quartier non loin ba ramwe belé ba place oyo eza donc ba tele ba fréquentant ou to plusieurs communes ko na ba Christ roi neno yebani donc j'espère que bon moni vraiment mingo lo ba César li sous-souté bana poto ba ba commentaire ba diaspora ba commentaire vraiment na eloko vraiment to découvrir na kata commune Kasavu na venu sport na asosa ça il peut la passer mingi
Donc bandeko ba s'abonner na chaîne te bo s'abonner na chaîne parce que na chaîne na biso ni to bisa rabino to wana na sabino bisika malamu na mabe donc on va s'abonner te bo kota mbang bo s'abonner maram déjà bandaki bon na biso ba plateforme et tout to va nous répéter on peut bo kota na TikTok na biso ya biso podcast Instagram page Facebook et puis à la chaîne YouTube on s'abonner directement on va nous liker rapide émission on va nous commenter rapide quand on a tous abonné au tala ka émission pas mal non tant on telle émission si on se fait na ngote on sali ka commentaire si on se fait na on sali commentaire et ça bon on a pour ça va commentaire na bien malamu na mabe si pour ça appelle on bengi biso na ba numéro za na bande de cash là vraiment et ça biso qui tombe ma casse on a remercié ba boss na biso parce que la grâce na bilo ni to yaka ko kitala ba tout ça ba descente ko ça ba découvrir ça kitoko pour on se fait ça toujours ba s'abonner na chaîne. Donc là, mon boss c'est Roni Malundama, mon boss Yannick Malundama, sans oublier boss Checking à Londres. Pourquoi pas ne remercier notre maman mère boss, maman Laura Chou, maman Laura Matula, mon thème ma boss lève na remercier mbalamo ba famille Matula Mobimba. Na remercier batou ba soutenir nga lokola Argo Maka en France na Paris et le maintenance na Bundes, ma famille miel aussi, ma grande sœur chérie qui est miel en Allemagne, Tichi miel na Paris, c'est fera miel ma petite sœur chérie, sans oublier notre cadet Andy miel. Pourquoi pas na pesa mbote na Gloria Gonda la fille en couleur, Pouyo Shindai, mon manager privé Merfi Ngamba ba depuis France na Paris, et puis que vous appelez belé ba soutenir elle mara de la presse, ba motivation, ba conseil, ba maman ba biloko tout ba prière et ça la nga plutôt ma casse. Tout ça la descente, découverte, il y a venu sport, bisika de mon amour pour bête nos belles pour on peut sa visibilité toujours pour on s'abonner biso mais ça n'est pas si les bigs ba konza boka message comme là-bas vous avez bon monter j'étais avec mon caméraman je suis moi qui va ngenge nae on a mon maman notre réalisateur ya do ba sali so nzambe donc pour on a celui bilili déjà awa na to chité na ngani lo bakaka ceux qui n'ont pas profité ceux qui penza mazongi tenga na bino dokutana à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye bye bye. Le salon, le a été plus belle. Et ça la guitare ôté. Et ça guitare ôté. Tu as beau quand on a fini. Vous tout que yo bois comme ça. Les bandits à battre qui m'a place principale à Béni Sport à Soso une maison communale poubelle à bout solo le besoin continue toujours pour bâtir ça pour bâtir ko baza a pour on va vivre ndenge on vivre ndenge et ça m'a mingi solo oh pour respirer on est malade il faut pour les bébés il faut il le cadre biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo